Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les familles génétiques à nous côté, Jani, lokola yo mama osima nzete, okomi koko mwa yo sima mbongo wana eza te. Papa, nga mbongo wana na sima kina mamboko na nga te. Bino moko bobana ko yawo. Jani bapesa ke poison kuna esika zalaki. Ah bon? Jani ayawa. Akoma lokola likala moto. Namonaki. Kwa ndenge bapekisa ke muta fongola te lere yaki balobi muta fongola te ti bakeno kuna Jani. Songa na fongola ka koli wana Jani te. Toliato le la Jani te. Toliato le la Jani te Jani alenga pola. Balagisi nga mwana nanga mena bosa ni Jani ayini lokola likala moto. Na bien, mundele azazoba. Mundele o ina sali examen ya avant temps basali baba consulter Jani temps batali pa o eloko batali ki résultat du mec Jani au final moni espère comment makanisia mon temps na 104 ya on a poison on était pour la autopsie on sait que autopsie mais on a le bic ça toi ba Jani yaki ça mi chopo sur cette autopsie mais bien na lobby fa de menenge ya ke utai poto na ndenge ya kibo batika ofungola mote Bon, moi, on a été battu sur le poteau. Baye, parce que tu m'as l'âme. Parce que ma bébé, ça. Non, liste. Est-ce qu'il faut mêler les noms à l'intérieur à Boumachani, puis à la Jani poisson, parmi les comédies avec Jani, tu as zone à la place qui a fait, à vous mettre la ligne écoute, Miss Paza, au petit poteau baye pour la Jani, à vous mettre la banque, qui n'a zone place qui n'a pas la ligne. Naye yeba bana ngapwa bazana bilembo na litoi. Naye yeba Jani na mbunzu. Nako yeba Jani na zolo soba musuba liaba be musuba ke kunda mengana moni mwana ka propre mais Jani ayini lokola likala poison eza poison papa mutu nyoke kala na bosoko papa yoza mokolo moto ya kufi na poto aye awa bambombe Jani te non mutakuta kuna za mwasi biologique ya Jani ili mutakuta pour changer nani ilamba. Et puis sur les alaks, ceux qui ont passé avec l'autopsie, c'est le chien qui s'était. Mais est-ce que les gens ont les arawana pe là, batubaz arawana pe. Sur le lien du matin, et les gens pour là. Pour y bouger. C'est mon mot. Pourquoi c'est le monde de ma camouflage, mon nez, à sa soirée. Maman, à sa dame polo. Oui, maman dame polo. Soit mon nez à bout. Comment on a le pas de double. Na benga qui est maxi, on a benga qui maxi. Na tout n'enga bi, na ebite M chose ali quand voyage Jani. Bisoto yebate bana nde ba yebi guya maxi ya mibali iza Jani te guya maxi ya mibali iza Jani te maxi alela Jani te ke yana ye mobali te et puis maxi nyanga za masoki aleki na intérêt mo boy soit ya nini alina ya kinte anga mno ba kila bino na banga na bindo bite fa na mo ilanga te mo yanga bolanga ta do tu mo gambo j'ai sacrifié mon enfant j'ai sacrifié mon travail pour que oi sala mi wane sala na contact na bana kanangi jalile et ça sikoyo ba voice na yewana suki akumolo ba bongo ekumi kanda parce que ba ko répondre sotali ba liria ba leka kutu na biso Jani za malamu pesi ne bona mwana mwasi olela ki Jani na poto oyena Kishasa o continue kolela matenge sili baninga bazongi yotikali mais okomola ndema mwa bana donc on doit avoir makango ya Jani maxi kutu mwana batu mwasi akwanzi famille atomo sabana yebo bana yekuta isbana bosolo la bien la famille la bako et puis aisman yo basu les années bobo sanzambe ke so ba ina kila na volonté na souci en tant que Jani grand frère na ye kulutu na ye et puis artiste oyo asali musala kitoko oyo et convaincre batu Maxi, l'esprit Maxi les camous, il y a un Maxi pe, après c'est pas la conseil. Les familles ont fini Maxi, il y a un Maxi pe, à réagir bon, mais il y a bon là pour tout aller sur la problème. Bah tu vas y dire, mais le monde là va ma famille va te Jani. Fondation Maman Denise, et puis ça bon on a famille Jani, oh les longs mutu mutezo bi. Je suis que l'année la montée. Mutu mutezo de Malheur pour Maman Denise. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.
Bienvenue mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci parce que vous avez branché ce coach national Nabiso Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne où vous avez rebellé partout dans le monde, il y a Nabiso surtout, l'émission Nabiso Mozino, tout où c'est que les gens disent tout. Merci, j'entends derrière la caméra pour pas bien tout, et on a dit les mignons à travers mon émission, pour voir que vraiment, vous avez vraiment été venu rebellé, et ben à travers message Nabino, commentaire Nabino, ça aura vraiment plaisir. Merci Nabino, surtout bateau à soutenir des points de loin, dans le message, dans la remarque, dans la suggestion. On a Monique qui est aux États-Unis, la beauté belle, vraiment. Et ce que vous avez, merci pour tout. Merci Jackie de Koya, un peu témoin, la beauté belle, ce que vous avez, pourquoi pas Coca Fils. Merci Nabino, sur Coca Fils, surtout dans le conseil, dans la remarque, dans la suggestion, sur conseil vis-à-vis à Petit Nao. Merci. Et puis, restez toujours branché à écouter la chanson de Popol Amissi, le 22 mai, qui tire avec Héritier Watanabe, et vous allez la prochaine vous allez vraiment au plus de chocolat, ils ont une chanson vraiment, une chanson vraiment bientôt là, le 22 mai, vous aurez vraiment, grâce à ça, là, pourquoi pas les 5 Congolais dans un restaurant, dans le aux États-Unis, Marshall Souvé, les eaux, dans le restaurant Riolo, dans Marshall Souvé, pourquoi pas Joyce Bassaou là, voilà, on est là, Ilumiakala, un artiste comédien. On va parler beaucoup de choses dans cette émission parce que c'est l'un des comédiens où vraiment un joueur à Gianni Faye, l'un des comédiens autant Gianni Faye a profité à l'écart d'émissions vraiment apportera vraiment Makambo Belé surtout dans les magasins d'émissions c'est toi déplorer pour Makambo Belé ou ça la rage ma page partout et puis tant qu'on dit Gianni Faye tout le monde silence de mort 40 jours pour te tuer les cas tout le monde silence de mort de Tobito Yambaye qu'est-ce qui s'est passé pour le mosaïque tant avant kuna Gianni Faye bakulier ba comédie de boxe famille on retrouve dans notre émission oui j'entends dans même langage là vraiment pour c'est dans plateau bonjour bienvenue Diego les mignons garçons les mignons toujours et toujours les mignons il parle mignon il mange mignon il marche mignon il sera toujours resté mignon. Voilà, c'est un plaisir de voir l'émission dans Mozindo. Sur la vraiment comme bien cette émission. Mais moi je santé ça va. Normalement ce qui nzamba zo pambola, il faut que kumisa nzambe. On y va tomukili. So muto akondi o azan sida, so muto ye munene o c'est qui améliore akisi. Oya munene. Et ba te nzamba pambola na ndenge nyonso. Neti surtout kutama difficulté belé pendant que tous ba jeune. Automekana no metome ki to kuta ma difficulté be to tiki le to zala otozoza nzamba sala munene te point faut ya munene kaka. Très bien, merci, c'est une bonne chose vraiment nzamba kaka une solution. Bon si makamunyo so théâtre makamunyo so après matanga et makala comme il a niveau. Oui, après matanga ilonga kala ka mutu pazaka toujours mutu après matanga jani choc le na pesi leader na bisumbo théâtre ngaja ngajos leader et puis na pesi mère vala et puis Emily Katondi maman conseillère na ngai na musika na Londres maman Emily Katondi le qui présente so ngaja ngajos et puis na zone na Paris na moni papa Jiklonjil autrement sponsor officiel na moni pe pasteur était à Canada ah ça va na kota comme on est la tuna te potala kaka ah biso za pendo Virginie Manganga pe na kotuna ko OK Virginie Manganga na pesi mo théâtre na sozali na Paris et puis pasteur était à Canada muziki ndingo wana bazaba o ya ngai na bango na partager na bango comme goloa biso toza bato to komisa bonne musique et puis to linga sala pe promotion ba musicien ba sala musique to kopo ba pe ba boka biso surtout kene ba concert si tout va sola bien na biso mon sona ke concert peut-être ya musicien ki ngani na moni a sepeli singa pe na mabanga nga pe émission na boka et puis ma moni na bando ça suivi isa bon les sans punda pe aller sawa et puis simbo te pe na trésor mutoile imbatable trésor mutoile mwana kini pe na o pe na za na makoki na epi Fabrice qui parle ya Lola Luka ya belé aux attaques au bord voilà Joss Soleil dans bote belé sur là voilà et le nyakala tout sur la mena actualité au wapi te belé bazé la biso vraiment surtout par propos na vraiment faut appeler sincère la biso oui et le nyakala na matanga Gianni to monaki uzaki wana tout le temps na noso mais depuis Gianni ba funda Gianni on a silence de monde et le bon on a pas ta début émission au moins on a sauté à ta visite pas ban ils ont sauté à ta visite la famille a sauté qu'est-ce qui s'est passé
après maintenant la famille sili to bino za kana posa Gianni na bino. Merci Diego. Moni biso toza batu Gianni aza famille oyo auti pe na famille na ye. Vous comprenez façon na lobela. Gianni aza famille oyo auti na famille na ye, c'est-à-dire famille biologique à Gianni ezali, famille artistique na ye pe ezali. Après maintenant tant to kondi Gianni biso les photos zongela disons activité na biso. Mosala biso sa théâtre, biso ni antenne après ça biso matériel chaque mardi. De tourner rapport puis c'est le caca jeudi à 21h30, rediffusion mercredi à 11h. Ma répétition na biso photos zongela on est tout répéter à lundi, ni tchétchéri là-bas et tchétchéri chez Mazozo de 9h à 14h, c'est avenue Popo Kabaka numéro 21. Jeudi même chose, les photos zongela répétition na biso. Après on a famille écoufité entre famille artistique et la famille biologique écoufité. Sauf que boulot, bah on peut famille biologique à Gianni, après qu'on a Gianni, et c'est là qui montre que boulot naé, mais après 40 jours, avant 40 jours, il faut tout coûter et c'est ça qui tout coûte en tête pour. Non, à ma camouze belé, tout comme Africa est sick dans les camorotés. Tout le monde tout ça chaque jour, Gianni a fait qui sire boy, la bine a sala qui sire boy, Nanya sala qui boy, et ça a tout baloga qui sire moko. Tout baloga qui sire moko, Gianni c'est d'accord qui tout conduit Gianni. Mutu mutu fa ke musala na voir mes familles na mutu mutu fa ke boulot na biso to zonga ba répétition na biso na ba tournage pour ce que tournage te monde mais exact pas là ba tu fa foot ce qui faut ça antenne sur ba bisa matériel mardi wana so bo tourner te pour mona ba groupe belé pe comment ça ba demande c'est antenne mais 30e jour boza quitté ça ça bien déjà il y a on a lobi que makambu eze belé tellement que famille ba ngwa iba ki 40 jours et tomber na date ki ngani. Il faut pas rappeler les bisouti. Pas rappeler les batouké 40 jours ils ont boué. Moi vous avez numéro batou. Niti nga personnellement la peine numéro batou pour la famille. Batou va y numéro dans la famille. On va pas rappeler à tonton 40 jours ils ont jour boué quand même sensibiliser baninga. Ils ont fait information bisouza nango apparemment on dirait ba comédien à Chic Choc na famille biologique de Gianni boyo kanezati. Boyo kanezalate parce que on dirait bah you aux autres qui va ça qui va net information aujourd'hui qui est sur sa confirmation qui a des bah ça qui va comédien monsieur Sovalé bino ndi ba négliger bino yombo bien dans na tilelo non mon Chic Choc ya groupe munene Chic Choc iza première idéologie na Chic Choc za na karana Chic Choc ata ozangila ulingate place watu bazé belé nazangi oh melisanga non esprit yango kolisa mutu biso tolanda makamwana badire ya batute Gianni aza artiste oyo auti na groupe ya Ngajosi mutu asali po kombo Gianni résister soki Ngajosi te tanto balingi ba Gianni bongo te tanto balingi la Gianni baza bongo te tanto mama Denise Nyakero na fondation na ye elingi mu na famille biologique ya Gianni te isa po vie wana Ngajosi asala kombo ya Gianni mais kombo ya Lola elongwa ekomi Fai Gianni Fai Andis papa nandis moni ba kombo na nyoso ko paksa par rapport ya po Gianni Ngajosi da mise kombo na ya Gianni mais ba groupe misusu totala eza bloc o to ko banga tinga na banga na ngati sauf qu'il na respecte à mutu après matin avant matin à Gianni tout monde qui ba groupe par-ci par là ba sai ba makita na bango Gianni aza Gianni Anzonzing Gianni aza Chic Choc te sida longa Chic Choc so pas bien tilelo tilelo nga ko tuna na kanda ngo makasi mo na ngabo na sili kaka forme le kwana ya mbetanga fort Gianni az artiste oyo ake poto a cette carrière na atiko sa pe mission teke alungo Chic Choc luengi mais tellement que bato za posa ba créer ba buzz na bango ba news na bango ba créer que Gianni Anzonzi la vérité bato baza posa ba liambongo na bango bato za oui wana to kele papa oyambi ngate je c'est pas moi lo zala sir zala no sir que tout ekozala nango tout ekobima nango po mitinga bo na perda esprit ndenge ya vraiment pour écarter na mabele et ça problème te be carter na problème te mo teke na le na ngate ye mo ko le bina ngani na ye munene te est-ce que munene nango mutongo écarter nga lesinga amelisinga na muni na kipo déjà na musato sala soko je dis à 5 personnes soit 6 personnes patine rota $100 $200 na semaine soit na mois 500 balles ou tala o banga kutu eloko te makamutu ya o mona mo rien mais sauf que nzamba tine biso na mokili baksa relation ko relation très bien ma bende le kamingité
oyinana eza mabe na miso nzambe tango bakoma oloba ke Jani ajani na nzunzinga Jani asalaka émission mokoni ki Jani alongo Chic rien bakayaki na bango après yango omonaka des ordres ebimaka na baréunion tozalaka bazoloba kaka ke oh Jani balingi koassocier Chic Lwenge te biso neti ngai elongaka na mutu ya liboso nasenga parole na réunion tosalaka pa Major Bisadidi botia Chic à la page botia Chic ya mutu ekufeli badire bino bolobela kaka ozo écarter Chic ezali innocent na makambo à partir on a débat kotia Chic ya mutu ekufeli après on appelle lisusu ezali mbongo misusu esikla Chic Lwenge ekipate mais biso Chic Lwenge nazo bisauti neti mbongo ni esikla bino neti premier jour oyo mama fondation Mama Denise ekenda pa famille ya Jani Faye président Elombe na pesi mbote mettre na biso président Masumba to akena est-ce que babenga Chic Lwenge non te bango pe basima pe mbongo te bas ça Chic Lwenge te mais totala bango directement na famille biologique ya Jani mais c'est nga pe bazala ke Chic mutu ata moko mi balé bazala mais tout le monde bango na TV akina fondation ya Mama Denise et la fondation Mama Denise oyo bato mama Chic mais tout le monde a Chic et appliquer les logo te ba comédie ba buta poto ba ya ba sangisa ba mbongo na bango ba ketiki la famille mais ino bozala ka awa ya ngona zoke lo ni ndo sa ipo bana wana batikali Diego Chic tango isenga ba président Lombe bo associer bango bo associer biso na ba faire ba ki ko benga biso ba tchaki ngai na représenter mouvement to notamment bisika bazali nga notamment na bango akamuto le cas normal fondation Mama Denise et pesa bon na famille Jani oh lelo mutu bima Chic ilandela ngote mutu bima lelo bon Mama Denise et puis président Masumu pe aleta 100 francs na ngote président Lombe pe aleta 100 francs na ngote pour ni bazaki na posa kaka famille sanini ezwa par ya mwana na bango na musala malamu wasali lelo akufi na poto fondation elongoli ebimi na poto et yakini lelo bozolo ka Chic pesa ni et c'est Chic des PC les meilleurs et puis Miss artiste monene Jani akufi comment Chic Lwenge yango bakundela ngo Jani Faye et puis fondation Mama Denise il voit que mutu mo pesa ta 100 francs te parce que le Chic et buka mebe comme Mama Denise baka na biso mais bana batikali bana bazana c'est pas que soki olongoli kombo wana Mama Denise abiki butu pesa eloko te biso te tutemi to pesa eloko oyo peut-être infraction baka na biso sala kasho oh Mama Denise mokonzi mboka ma deuxième personnalité mboka alobi muta pesa eloko te baka na spelo koso jamais tu ba ba pesa ba comédien à poto ba kinaki ba comédien à poto derman ka sonta ba pesa moto kinaka ngana na oxygène na o marka bon $1000 to pesa na famille tout enveloppe nyonso ya Chic et tiko 5 enveloppe ya 100 francs te ka papier yango na tamo na calcul ya mbongo oyo bato pesa ki Mama Denise Nyakisuna, Mama Denise Nyankero, na fondation, $1000. Au moins, na comité. Directement na femme, na famille. $1000 et outai poto par Eman Kassou, na comédie Canada. Et kuna. Et puis, Bavan Walesa, Bakena et kuna. Bat Maxi, a outai poto, a fait sa contribution na ye. To ba 200 ou 300 pesa ki na mama na maboko. C'est que bambon soki to sali calcul na nyonso na famille ya Jani Faye, famille biologique ya Jani Faye, et cause ba $2800, ba $28,200. Ba $28,200. $28,200. $2,800. Oui. Bambon il pesa c'est 28 000 wana soki lelo. Ba longoli 10 000. Ba sombe ma o ma fondation ma Ozo mona bien te. Ozo mona bien te. Yelo be 1000. Te na bi 10 000 te. 1000 mo ke bon. Oh, 1000 pas toi. Ouais, vraiment. Fondation c'est 10 000. Nalo bien. Ko chez non le kechu. Ta capable de longola $1000 et $10,000 soit $1000 na compte na yemoko. Pesa na famille. On dimite. Exactement. Kasi ya 1000 ya muke. Fondation Mama Denise pesa ki 10 000. Très bien, qu'est-ce que bon. Calcul yango. Ozo comme na calcul yango. 10 000 ya fondation Mama Denise. $1000 ya ba comédie Canada. Ba comédie Canada combien 11 000. Après Maxi après si 400 500 et quelqu'un. On les a contribution na. Après Van Wale ça pèse qui $5,000. Van Wale ça pèse $5,000. $5,000. Mais aujourd'hui ma calcul na te point natika. Doyoka. Ki na so ebi natika natika. Doyoka.
Pas 19 000 déjà. Pas 19 000 déjà. Toche nani papa J Klondjili na Paris a tina contribution à $1000 et celle combien? 20 000. 20 000. Ouais, 8 000 les abattoirs, puis c'est pas 1000, pas 500, tout, 28 $28 000. Ce qui va l'ongoli 10 000, va payer si ban. Bon, va tika na 18 000, ma bé. Ban, on va cause 10 000 na bango, va conseiller basali. Ok, bosso malupango, oyo, papa na bino, akufi, bossa nini, botika na adresse na bino, tika na ya libela. Pour lelo, papa ninga ke ujani na kebui. Mutu orzonga lisusu akoya lisusu, oyo na kopesa su cadeau ya 5 000, ani akuzala te. Mais le comment oyo monani wana, bossa comédie ba ko menacer maman Jani to landa pe maman Jani Lobaki. Kasite, nazo kene lo calcul na makambu tu wana na analyser on yesu ba moko. Oya mbenga. Nazo lo bali vérité. Soki ke mama azaki na bolingo na famille na ye bazwi dimi wa pesi bana est-ce que makele lingezal si $28 000 bazwi bana balobi ke bino bozo senga mbongo to pesi mino mbongo après 40 jours ya papa na bino bana ba 40 jours eleki o pesi biso mbongo on pesa à chacun $250 et puis bazo bakisa ba maloba ke ba comédien poto mbongo choisir matata pesa ki bozaki na 550 wana bo bakisana 250 bo que ça va faire na bango bo que ça va faire na bilo je te dis histoire vraie sikoyo bana bambongo na misusu yo bino famille bambongo na ndopesa pona kombo ya bana tango bino bokanyi mbongo wana bo pesa bana $250 bana misusu ya mibale bazawana batangaka misusu batangaka te misusu bazana baboti déjà Jani dans la moine monsieur aboya moi c'est déjà oui Coco oui parce que yebisanga ba 250 wana ba sana ngo ni c'est 28 000 c'est 28 000 ce qui bozo ki mbongo wana 10 000 soit 18 000 bosomeli bango lupango na bango ok mwana cha porte na yo locataire ubando dépend yo na locataire na fin du mois est-ce que bana ba tchelsu makelele jamais tu makelele te parce que bino famille bozana posta bo gagner plus que ban pendant que mbongo ba pesa pour na ban bana wana baloba te biso ba papa ya bana wana toloba te tobanga boloba siko tomoni neti anani laskoni mwana Jani ya mobali ya liboso akufeli papa akufeli mama babote mama bango nani collègue na biso princesse princesse Kalala azana kasavu na pesi mbote ne babote yana bango nde otana Jani Fay mwana bango liboso avant de pas camarade bino moko famille bozo mona makambo o mwana muti mwana kona dimanche afukama na TV asenga tsungi pendant que bino famille ya Jani Fay bwana mbongo na maboko kile motima makasi mungu okanga yakopesa mwana yakopesa bana ba mbongo na ba mérité oyo ba poto bazo pesa mbongo mwana pona bana o bino bokangi mbongo ata bino osoto lobate famille ya Jani en tout cas, comme il y a des potes qui m'ont déçu. Il y a beaucoup de Jani Jana. Non, pas comme il y a beaucoup de gens. Maman le dit que moi, on est empoisonné qui est. Il y a qui bambouga qui était. Maman dit ça, on me paye tout la vidéo. C'est là, mais facile à côté mon cas qui est bon. C'est à côté de clôture déjà. Ok. Bon, c'est 28 000 déjà. Tu as beaucoup de tout ça 28 000. Et tout ça, ça. Ba comédien poto bazo déplérer na comportement ya famille ba ya Fay ba solo ba tout la TV ba posani ba bien fait ya baninga ba tiki banda ko na bango na poto ba séjour na bango ba yawa ba kembi ba momoko et puis ba misongeli ba kokemba ba momoko oyo biso na kina to bakse bango ata sans fanté c'est famille Jani libé envers comédien poto bazo répéter makasi et puis biso na kina to mona ma be makasi oyo bato séjour na misala na bango biso tosebe bato oyo otala bayo lele ya fai na bango neleki alobi ki azwaki vision ndoto tokena ngoma poisson toke malem émission na yo papa oyo ya mutama yeli utambwanya pe lokuta na bien mundele azazoba mundele oyo pina asali examen ya avant ntango basali babaconsulte Jani ntango batali pa o eloko bo batali ki résultat du mec Jani
kufina moni espère comment makanisia mon temps na misante katani ya mon poison on était pour la même autopsie bon c'est l'autopsie mais on a le bic ça ta toi ba jani yaki ça mi chopo sur cette autopsie mais tu bien na lobi fa ari be menenge ya e utai poto na nenge ya kibo ba tika ofungula mote so ko fungula ngo fungula kango na je crois avant babi misao na non, quand on a moins si biologique, il y a Chani. Il est temps pour changer Nani et Lamba. Et puis sur les alaks, ceux qui ont passé avec l'autopsie, le chien va quitter. Mais ce qui est et bien, on est à la Wana Pena, Batubaz à la Wana Pe. Sur le nez du matin. Et les pour la. Pour nous, c'est mon mot. Pourquoi c'est le monde de ma camouflage? Mon nez, à sa soirée. Maman, à sa dame Polo. Oui, maman dame Polo, soit mon nez à bout. On a le pas de double. À mon à coup d'atteler. Oh, tonton. Oh, Diego. À tout t'atteler la pour moi, de la main. Elle ne peut pas nous Polo. Mais maman, sur le bar, sur le maman, il est plus. Ma camouflage, c'est d'aller qui n'a pas ça, puis mais il va se faire sa maman, le bas, le bas, le bas. Alors, ceux qui va faire l'autopsie, mon toit qui n'est bébé, ils ont une école à propre. Ils ont une délégation à la fondation, maman Denise. Ceux qui autopsie, ça l'a quitté. Bah, il m'a eu consolant depuis avion. Ah, oui, vous savez l'autopsie. Ah, aussi, les amis mascarades, les amis, papa, aux amis, qui créent des employeurs. Ils ont le putain, tout c'est la papoute, ma maman. Après, t'es, bon, moi, je suis quoi, je filme à votre point. Votre putain, c'est qui point. Batofoto wasiki kwa na kupini na hivyo pona tunabite bakomeda poto na yaki o famille jeni besono libaku bolimisa bango baza batu basumuki ba le connect ba mabe na bolimisa oui sur ma vision sur ma vision il qui n'a moi ça lui qui a mon vision avec 3 jours il y a beaucoup de Jennifer à lui qui a jela ici na moto na colonie sur ya wana na kati na baomu mtasalama na kufa azana kati wana boya makomote Omoni, Balouaki, les systèmes d'arani, ou bien versement. Bah, vrai prophète, bah, ou bien, bah, faux prophète, peut va s'anner, verser. Comment on peut la papier d'ailleurs, ou verser, ils ont la Bible, tu vas changer la Bible. N'est-il pas, il y a famille de Bachani, on a mis un faux prophète. Verser les avertir à ma paix. Ils ont pour bébé sa image, Balina. Est-ce qu'il faut mêler les gens à l'intérieur à Boumachani, puis à la Jani poisson, par exemple, comme il va y avoir. Jani, tu as besoin d'un place qui a fait, à vous mettre la ligne à l'écoute de Bispaza, ou qui peut te bailler pour la Jani, à vous mettre la banque, qui n'a pas place et n'a pas la dimension. T'as tout ce que moi, pour, et si la boue de l'émission de soutien à la brune, à un mabana, tout ce que moi la brune écoute à soutenir. Mais à partir de ma cambo, comment la brune m'a donné son appart, mais tu dis comment la brune écoute à son cambo. Mais famille génétique à nous côté battre aux importés qui baper sa banque na papier na bango aux raison il y a du pour épargner pas na pembe na bango ba combien de baba on c'est le cas tu n'as pas attaquer artiste tu n'as pas ba collègue na ils ont m'appelé ma casse combien de moi linga abo majani poison est-ce que pour Jani et ya basi est-ce que ça pour la richesse. Est-ce que ça peut y avoir confiance? Est-ce que ça peut y avoir un sous et dit nous rien. Nous dans la bonne et nous on a bonne chérie et la bonne amante. Si on a bonne pour la salle. Tu as bon de chambre pour vous ta chérie. Te eza qui monter même dans ma camébélé mais les gens eza qui sont qui produisent avec ma salle bagarre. Nous la monter on a épinal ngi na yaki. Bango beaucoup plus on a parce que Chani respect attaquer yana bango. Au moins il va nous donner franco. Na respect nous. Bati ko pokola baninga busoma bati ko pokola batisi busoma jogo yele mais bati on sona na kaza na pisumba c'est busoma vraiment donc mesdames et messieurs comprenez que nous allons y aller dans le sur la juste ma actualité parce que mon solo a tout c'est ma solo a tout c'est que les gens disent pas comme les besoins dans mon photo et tout le monde qui m'ont en antika la qui merci pour votre merci à nous ça va démarche mais non sur bana faut que on a papier ma mission na ko faut que on a na comme côté ya Maxi. Ok, c'est bon. Hello Maxi, mon finalement. Babi Maxi Ndoki. Babi Maxi, au niveau de ma famille, est-ce que Maxi, quand on a vie, est-ce que ça va l'image que ça salit, quand on a déjà
il y a beaucoup de bana à la sabana qui est papa c'est le mot on que trouble la famille à Maxi et le cas voilà Maxi c'est fini moi on connaît plus la vie est-ce que Maxi a dit quand il y a Jennifer et tout à la même ok la pessimiste de la Patricia tombe aux États-Unis job il y a le Brazzaville gardien de l'mission internationale Brazzaville la pesi ida kenge na Brazzaville parce que vous avez un mot tatou Diego omoni Maxi bati kopo kwa mwana mwasi abatu soka ikaza mwana mwasi atiki na kuna ye na bana na ye swati mwana swati bana mwana na ye aya kuna kulinda chani webi Maxi amejanya kufiti lelo Maxi andole alile chani po chani aye mobile nete guya Maxi ya mibali iza chani te guya chani ya basi iza Maxi te yeye sawa bonge gu na yeye mibali za comment on a papier mamolo ba na TV a nous sommes comment Maxi aira jana ta ke yana ye mobile te et puis Maxi n'a jamais soki avec n'intérêt mo boy soit ya nini alina ya kinte so ba ina kila alina volonté na souci en tant que chani grand frère na ye kulutu na ye et puis artiste oyo asali musala kitoko oyo et convaincre par batu na monde entier Maxi bana babengi Maxi bana batu babengi bana ya chani batu babengi Maxi okay mama Maxi likamo eza boy momo tu ekoti na famille eli ko pese biso ata sans frontière to déclarer batu na balo bala biso ke momo bo sana muni bana ne babengi Maxi Maxi alobiki moi na kote ma famille batu exacté mais au moins qui soki o bana bazo mérité bon ça nini na sur commentaire ya batu sur commentaire na ne moni do ça na lo faut s'attendre na commentaire batu suba ko ya bien misusu ya mabe ya commentaire batu ne ba komiki mama ya Janine Ndoki Nesi kwa mwole wo Maxi mtalubi chifanya ni famille mama Janine Ndoki Maxi kutuma mabatu te Maxi kutu mwana batu wasi afanzi famille bana yekuta isi bana bosolo la bien la famille na ba couple et puis aisi bana yo basu les années bobo sa nzambe ke makamnyo su bocha na nzambe li Maxi akutembea wa mbele wa baibe bambongo Maxi azo na kabu yakutu mungu bumi la levi akoti aina o no za Maxi Maxi akoti na car azoya 7e bagari busho leki ya Maxi na sima na saki ya mo place inani mbongo ya Maxi tamba kiti stratégie bi mazo ya mbongo boye bateleki na tête saki za quel équipe elimu ya mbongo da levi mais la zolo bana yo ndimela mon naisa ba tu soko 7e bagari Maxi mo ba bino 7e bagari ki musika na seki na mais tout les amis tentation à Satan et continue molili on a battu moi si pas passer respect pas passer mais oui que famille va comprendre que oui dans moment que l'amour allié maximum molili on c'est long mais ba cancer mais nga vite que pas on dit que molili ne tout le monde Maxi père la famille ana famille artistique na ba contenter côté famille na bango soit côté famille artistique soit côté famille à bas côté famille à bas et la voix c'est Marcel s'il vous plaît Libota Abolumanza on a fait tout ça là pour na bal n'a pas clair baleka ba ya janité Maxi banani te banoko non ba mi ko ba na vina ya fa ya kufi na plus de 50 donc ba l'année ba na ba 50 quelque ba 40 ba 49 ba 80 ba mi ko lo ko ba na jani ba ko lu ka vina bango autre maso ba kanga bo ba la ya fa pour sa chance à vie anga mna ba kila bino abanga na ndindo bite fana mo ilanga ndindo bo yanga bolanga jabu donc tu me rambo j'ai sacrifié mon enfant j'ai sacrifié mon travail pour que o esalami wa nesala na va na contact na banani kanangi jalile et ça c'est quoi ba voice na yona suka kumolo babongo ikumikanda parce que ba ko répondre sotali ba liria baleka kutu na sochani za malamu tesi ne kona mwana mwasi ya Jani elle est quand moins 3 jours
azwaka vision ya Jani ayaka mpenza abise Kelly abi Kelly naza ya kotelema nayeli yo liste ya bato oyo basalinga mabe donc bomona teke bato nyonso bauti poto baye baza bato malamu bato mabe baza na liste Maxi ti alekaki wana alobaki no aza numero ya bana nyonso ya Jani ana numero ya bana nyonso bapesa bana mbongo na bango oyo babotoli eza mbongo ya bana makila ya tata na bango bapesa nga na balukaka na minute kanangi na kobalukela bango nabengaki ye Maxi yango nabengaki Maxi natuni nga nayebi te ye mosusu azali likango ya Jani biso toyeba te bana nde bayebi olelaki ya Jani na poto oye na Kinshasa okontinue kolela matanga esili baninga bazongi yo tikali mais okomola nde ya makambo ya bana lokwa oyo ndozala makango ya Jani bazofinga ndeko na mwasi ndeko oyo atiki mbeto na ye ndeko oyo aye awa basejour na ye moto afuteli te ye mwa mifuteli akutali mpe abongisi babiloko na ebele kokende na kozonga abongisi babiloko na ye mpe etikala kutu mokanda na ye ebunga moto abongoli kosamela nzeli mpo na ye aprotege akomi na poto okomofinga lisusu yo kati soki akutani atali bango likambo mosusu atali poto bakristo aoya lisusu ozomona teke ndenge afingami bongo akoma mosika na bandeko eza malamu te Maxi abengi bana te bana nde babengi Maxi baesprit Maxi likambo yango Maxi mpe apesi bana conseil mais famille ntango afingi Maxi yango Maxi mpe areagir bongo mais ye moko na bomotu boyata so na problème te bato bayebisi ye mais longona na makambo afanya bato ya Jani ata babiso boye makambo afanya ba Jani tokokota te mpo makambo mpe talaka baza bayandia talaka baza bayandia makambo afanya bato mwana kota po déjà bana balobi ke bakoko na mama expliqué bango dépense to ya 40 jours oyo esalami 40 000 40 yebo nezola ekati so 4 000 obiki etinga émotion moko nina fani nalobi kocha couleur na kobende kocha instrument na kobongisa toilette ni 4 000 yoki bango te 4 000 on évite que ata bakote bango bazali wana ata bakote bakomini mosusu neti bamakala babisika ebele yaselema ozwa katete le pont soit parce que bovion mpe ye motongi na ndenge na fini million mote me nalobika na bisika kominisaka lepo 4 000 eza sikoyo eza eloko moko lokola bango moko ekomi na média oyo na osenga na bango baleka ezaki basala calcul na mbongo tu na média ke boye biso mpe bato otala na tv to comprendre mpo na miti oyo toza mosika na famille motala kotya pembeni boye keba okutana libaku mosusu mais nazoyebisa yo apo firenze le parfait de bonole mon président mon vie na ngai firenze place ozali bamota tro vie na ngai akutani auti na ndako bafai bayalola Jani bazozonga to amoni terasi moko ya vertige ya kidiba yo kama mama na yebisa yo via koti na terasi kaka ta azoka pota nga nozeli ya poto tourne théâtre mardi ya chichok le totournaka oyiki vi atina ngai photo abi koyebisa moto te oyiki naoka pasi moko epuis wapi na mopembi wana bauti wapi bauti kote ya famille baya fai bazonga est-ce que ayebisa moto likambo mote azoni telekani mais babiloko mosusu tokomoto bango epoa nini eza ke famille ya bato na makambo mosusu bavie na biso na bamasi na biso na bakomitu na biso oyo bauti poto makambo bakutani nango awa na makambo ya Jani oyo bakutani makambo mosusu ya minene yariva tokasi luzolo toza bango na richesse obike place mefo komona kitambo kuna place yango ekomi ya bulima ye na kala tona biloko na nsima ya etosa ndeni abengi motu mo mpe fille na ville wana moko pa kote ya Chetemba régie des eaux obike ngai na bima kwa mwana mosala mpona koete ndeko auti mosika na lomema basaki boye na baleleka ya richesse tomona bandeko auti mosika oyo eza batentation soki bato ya bongo bondima bango te
opesi bango ta bosembele bango mpenza bakombola bango bazaka mabe kaka tout wana eza ke famille ya fai bacontrôle balangage réseau motoale place ozali na fobiski pala balobi nango baoregrete papa jiklonji ata patricia tonda na kati états-unis papa jiklonji na paris aoregrete patricia tonda na kati états-unis balobi makambo nyonso otya maboko ya nzambe bapesa bato wana respect oyo bazalaki bauteki diaspora oteki poto prévala mpe moni bakolege na biso bazali na kinga awa na bake poto na spectacle bakutani na bana geste moi bien sikoyo bino bato bozofinga bacomédien omonike parmi famille biologique atjani ata moko te nakutani bana baza na poto yakini bozozala ya poto bakutani na bango te oyo eza makila atjani mais famille artistique bofinga wana bakutana bana atjani ozomona teke bato il faut besango bavaleur et puis bosambela mpo nzambe apambola bango makambo poto efungafunga mwa bakende poto bakutana bana atjani soki quelque chose ali batikala bo bana bana bakona bakola morale na bango esika moko. Merci beaucoup. On a très bien expliqué sur le moment mais c'est là où on va retomber la famille parce que la famille est dans le monde mini par rapport à voilà. Merci pour tu vas penser quelque chose va finir bon ngai. On a pensé comme il soit pas soit fini et taillé soit ça quelque chose va finir. Maxi, je vais montrer. Pesa là. Famille, na limbo les été, boulot la car. Combien de car? Oh, maman, tu sais combien boy? Quoi car? Eh, maman. J'en ai un maxi. Après le maxi. T'as vu la comment ça s'appelle là? Et ça va vraiment. Jani, guna yena bandeli, guya Jani za maxi te. Goua maxi eza Jani. Non, maxi est là pour sali pour ceux qui a motivé ba tout tantôt bébé les akinoti. Vous comprenez? Ceux qui maxi a tellement la répété tantôt tout le monde va courage pété qui a les années ba les lions maman Denise fondation moni et bimana et qui tantôt courage les a terre. Faut que ce maxi là pour donner ba félicitations. Na ba ndebele la kuya ibali kwa la wa pour la félicitations. Na biso to king awa petit na vous besoin de félicitations. Pour na mi s'imposer na ba ndenge sur la kim na ndini ya mafinga na internet ya ba ni tout atene cheche wa shock il s'imposer matanga chicho kichana et cheche na po famille lingaité mais ngai mo ka émission papa tumna ba visite ko ya pour cheche si tu me s'imposer bi ba ya. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons nous suivre vraiment. Branchez ce coaching à notre chaîne Congo Liziba Télévision, c'est pour l'émission sur Mozilla, tout le monde, tout aussi les gens qui sont. Nous sommes arrivés à la fin, moi je l'ai fait dans l'émission. Et être avec moi, nous avons répété moi pour expliquer la vidéo sur le lot à rajouter, à tout le lot parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci na Congo Liziba, la chaîne Oyo, en tout cas, Karama Makasi. Merci na Congo na Olekechoa. Kichupana, merci na chaîne na yoko. Ils ont quand même chaîne Oyo. Ils ont plus d'informations qui top. Ils ont chaîne aux élèves et les colos. Moni, na senga na famille à Tchani. Etika polika na média ya kusalir kombo ya mwana na bango olelo azali susute kombo ya Jani ya munene basalir kombo ya Jani pamba pamba oyo bozo senga mbongo na télévision ezoza la malamu te. Baptiste Komelé ou la auto sorti équipe awa lokola soki bomoni ke famille ya Jani Fai et betismino libaku bolimbisa bango numéro ya tonto elunga kaleza plus 43 89 62 63 503 plus 43 89 62 63 503 je suis là Diego a tuni na question moko olobi nanga olobi utilité mo olobi nanga ki yango makabato ebele bakomo kimi bato ebele bakimi na saisi na fini na nazali voilà c'est possible te ngana la secret nazali la secret soki moto alobi mabe na olobi la ye soki no basino to vandi go soki ta fini le ketchune na olobi la soki ta fini je na olobi la soki ta fini di manga na olobi la soki tu za monter na moni ki osala bolam mpona ba so ba to fini opwani moni bien na ya mwana na defanda ka ndemu la bonne cause ba bona ni fina ko elunga kala nazada elunga kala oyo asala kashine elunga kala oyo atelemisa bato pe asikisa bato ti lelo na artiste
na peur de comment monter, comment monter na lenga te sonité. Naza mona na pesi mote na papa Jiklonji autrement dit sponsor officiel na Paris Patricia Tonda mote à tout place aux États-Unis architecte Ange Lofa puis Job Yele na Brazzaville Ida Kenge maman na biso et voilà et puis na Misusu Ange Lofa Patricia Tonda na Bokaki et puis Trésor Mutwale Fabrice qui parle dit ça moi na lo kaya numéro de contact is plus 43 89 62 63 603. Bon, séjour au Paris, inévité à Kanda Pasteur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes une merci beaucoup à toi aussi, Emile Nakala, d'être passé. Merci. Nabi sur la mission, c'était mes mains. Un grand merci à votre cadre. Merci d'être toujours là. Jonathan, moi, Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.